Merci beaucoup bana poto bana mokili mobimba toujours ne toyeb sarabino chaîne abino Congo Winner TV balobi chaîne au senti Jésus Nzambe batalaka chaque dimanche double Rolex yeux toujours ne sarabino kaka il a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voilà le moment revenu quelle la vérité ne peut être cachée les allélo balobi merbo Sarah Kabundi la Cléopâtre moi ça le kingolo na mwindu babi mikolo tozana époque ya Pierrette la mignonne maman Western Union maman solution pesa bango devoir babi moi smo na kata kin mais apesa ka batu mbongo na Western Union so ozana posa code Jonathan nga ya cameraman de guerre toujours ndenge zala kaka Galon s'impose à Koka Mobutu toujours tolobaki Pierrette la mignonne au l'équipe bangotou sans oublier ma sœur chérie Irsil Osolanimi lelo lelo tozobeta masolo ya Grâce Tembo tokotanga ba mikala ya Grâce Tembo parce que babi Grâce Tembo akoma la ba mikala ne tokobeta ka masolo na émission mbanga na mbanga international tote comme on avait na biso Kofi Olomide kwata kauramana Kofi Olomide oh tout le monde qui concert lelo oui rataki à Bercy au batubele ba sepeli ba jalo ya Kofi Olomide ba sepeli tout le monde qui peut ba na potebele ba loba qui fort ba bi Kofi Olomide a beta qui concerté parce que a loba qui trop Kofi Olomide a loba que ba na poto balala ka banda ko ezanga tina ba na poto soki ndenge ni soki ne to soki ba na potebele pe ba speaker ki biso ba papa Freddy na Paris ba lobi ki ba sala ki on encore parce que Kofi Olomide a délivré qui ba na poto tanis que pas à moi na poto avant d'ara na poto toujours ndenge ezalaka tout comme on appelle Karine Mokonzi à l'activité mobile na ye kala mingi te Karine Mokonzi aso kitana kin na mboka ya banka parce que Karine Mokonzi le 3 ans na poto aso kitaki na zui mukanda na ye balobi to sepela na bozui ya bato to sepela na bozui ya bato ndenge double Rolex toujours ne na loba kaka mbanga na mbanga international liste zobi mawana to moni ba chekeni pia na mukala ya Grâce Tembo to moni ba Malika to moni ba oto ebaki lekechu mwana o ba fula lelo pa Karine Mokonzi wazaka fils ya Karine babi lekechu akoma traître kaka bomona ngona émission na biso mbanga na mbanga balobi grâce ya Feneki Mokonzi atendela biso analyse to moni lekechu wana to moni ba Fivette Mayamba comment Grâce Tembo mwana oya bandi lelo carrière wazaki mukala ya Karine Mokonzi lelo komi boss na bango akoma ko diriger bango eza marambo ya vie ndenge na lobaka toujours il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée Kofi Olomide to mona ki na kamba akendai kokutana na chef spirituel ya kamba momoni Kofi Olomide o batebele ba Kofi Olomide aza mutabakisi Kofi Olomide aza mutabanini mais to moni Kofi Olomide na kamba rien à dire rien commenter Kofi Olomide vraiment asemaki apesa epe ba offrande ba dim parce que to bi kimbangu ona lobaka papa kimbangu o azaki prophète na mboka na biso papa Simon Kimbangu o asala pe makambo batebele bokanyi mutu boche na tono me mutabimi donc papa Simon Kimbangu mama Kipavita bato basala pe histoire photo bosa na histoire te histoire ba chacha ngote toujours masananga irano kiala ba bin assistance azawana toujours ne lobaka émission mbanga na mbanga international double Rolex yeyo toujours toujours vivre parce que balobi TV za radio te internet pe eza radio te tout le monde sous papa na biso Yandi Mosi oh batebele bozo publier batebele balobi ba n'importe quoi Yandi Mosi akufi non bandiko na biso to tika ko boma mutu to moni lelo première dame mama Denise Yankero Gank oh lelo a signé a pesi Yandi Mosi biyo to moni ba président Lombe batebele ba kendaki ba soleil parce que semaine prochaine tout le monde a déjà président Yandi Mosi azo mata avion azo kene na mboka oh akendo sa traitement parce que moni lelo mboka na biso photo yebaka ba valeur ya ba artiste président Yandi Mosi auta na ina asala mambe bele na mboka na biso tolinga ga teke mutu soka kufi apo to yena ba honneur to yeba nini ba nini président Bedachou babi boss Abedachou a intervenir pe na makambo yo a kota autre monde na président o nga moko vraiment double Rolex et ça lenga parce que mona ba image papa na biso Yandi Mosi souffrance azaki nango melelo gouvernement ya mboka na biso notre président Fachi Beton o ba intervenir lelo to moni vraiment kala mingité maman Olive Lembe mama sociale o ba koti makambango o azaki ex mama présidente ya mboka na biso papa na biso Kabila
ok tolinga to sepela na bato ba osala ba œuvre le na vie na biso bato bazala ba ingrat balobi so tangi na Psaume 41 babi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour des malheurs le Seigneur va nous délivrer. Donc merci beaucoup na bandeko vraiment au soutenir président Yandimos au bozui charge au lelo que président Yandimos azokende na mboka ya Afrique d'ici avec nous soit traitement ba beza délégation ba président lomé ba rozala wana ba tebele ba rozala famille ya Yandimos moi signé pas rozala oh que nous soit traitement. Donc ça libiso bien pour to lela ki trop nga double Rolex na sala ba émission bele biso toza wana pona ko éduquer masse d'abord toza na quatrième pouvoir. Toza presse, toza bateau, lelo toza na souci, lelo musique na biso faisons à la poto. Tomoni ba combattre belé bazo pesa pe ba problème na bango, ba musicien ba robeta te pona boye et yana bana poto belé ba loba ke ba musicien belé banda ba ya robeta su na poto te, ba mona bana na bango ba koma otanga ba classe, to basi na bango bazonga normal, lelo zaki na ba foyer na ba poto, o mona poto ba obe bana basi na bango parce que ba musicien o ba banda ko bomba ba bandako, ba koma ko bimana basi na bango. Banda obimana ba na bango mais lelo ba mise balobi ke eza nango pona bongo te ba combattre baza na makambu na bango basalaka po boloba ke toza na posa ya changement de mentalité toza na posa ya présence ka tomona lelo ba tiela biso présent na biso Fachi Beton o lelo aosa musala eza na bato ebele bazo bouder notre président mais babi na vie bana Israël donc po ba comme terre promise basalaka 43 ans il faut opesa mutu temps Arnaud Sitou, tous les un espace tout jeune, place ok, papa sera biso chance, tu as la place mo, au sentir boye, bo vandi, bozo mela, bozo lia, et zo sala biso qui toko vraiment na bande ko tout bolinga ka chaîne biso Congo Winner TV, Mama Sarah Kabundi, Balobi, la Cléopâtre, moi si Aleki Ngolo na Mwindo. Babi a ngaye double Rolex, toujours to za wa troloba parce que musala na yango yo, ils a mbanga na mbanga international. Double Rolex toujours bon s'abonner tout le monde vraiment abonner bon mati bon s'abonner et puis bon tala ba émission bon ça ba commentaire et ça la biso bien donc les abongo yango le ba le tout ça ba analyse ya maramutu o eleki nambo kana biso ko follow me daza ya nakataki autaki kamba lelo ko follow me de azana résidence nae o ba te belé ba bi moi kokoso ba lo ba accident mais to vérifier parce que biso to lingaka information il faut za la source. Et ça t'a dit que la mouki na tongo, tu as opé sa news, tu as opé sa information, oh makambuto ebité, biso na mbanga international to lingaka, ba preuve à l'appui. Tu as évité to moni li susu, Robin Omundibu, ranki na ye, na bina filé ezala nini. Bina filé, to moni aosa musala na bien, bina filé azal leader oyo, to moni le pesi ba misene bakar. Le tomoni présent héritier Watanabe a sombeli batu ya sima bakar bafuga donc ndenge zawana totokomona balobi à part Robin Omundibu ranki nabi na filé tomona susu Fabrigas le tomona Fabrigas azaka leader ya bina filé mais le tomona bina filé a comment manquer président Fabrigas o lelo bato ya Fabrigas bato ya Robin bato ya bina filé ba mo lo ba ke Fabrigas asila tout le monde Fabrigas a bêti disque a bêti générique naie oh comme il y a lokolo en tout cas vraiment ils ont bêta bien tout le monde les sous Fabrigas a trouvé misa bord ya sika oh tout le monde merveille ya mado oh ya bini oh ba te belé bazanga na posta ya merveille la mado azonga na orchestre ya Fabrigas tout le monde azongi donc bande ko nyoso bolingaka émission na biso woni ezaki na ba parenthèse to bêta ka ba news nengeso les kaya semaine to ki ba mise ba lobik bokechu premier lobik les seul orchestre oh ko bêta na poto Eza JB Mpiana parce que JB Mpiana tant banila ka concert na ye to monaki présent JB Mpiana aloba rien to monaki Werason arataki concert ya Zénith de Paris o balelo Werason azaki desi na ba combattant o balobaki que Werason akobeta te parce que Werason asala politique mais nabi ke bana poto elo oni nesi la raté 10 ans 11 ans 12 ans o lelo tozo kende so to komi na 2022 to kende 12 ans o monaki ba musicien congolais ba betaka lisusu na poto te o ba diaspora tous les autres habité problème yango ezalaka nini elo nini esila te ezo sala biso pe bien te lelo to mona musique na biso eza ya kokita Ferrego la ifala beta na poto to mona Ferrego la concert ezaki annulé to mona ki ndeko na biso Fabrigas ifala beta na poto concert ezaki annulé to mona ki Koffi Olomide Quadra mutafula fali pour pas père ya musique autotika ne lelo
part papa na biso papa wemba bakenda to mona lelo icône ya musique eza Koffi Olomide mais baboyi ba combattant wana eza talibango eza ba boule na bango nde baloba ke ba mise ba robeta te eza to bon to kopesa bango futi te bango ba ebitina mais eza na batu bayaki na moto kolanda papa na biso moko ayemba pena madilu père na biso mo ni boma aleka na ba émission aleki na ba réseaux sociaux alobi ke ba musicien na biso il faut ba solo na gouvernement ba kende délégation il y a 25 personnes ba kende na poto ba solo la pour musique ezonga na poto mais wana ezaka ba actualité auto uti kolanda na ba mikolo uti koleka est-ce que musique ekozonga est-ce que ba combattant borokitsa mutema parce que le loso pe musique na biso ezozonga na poto te ezosala pe bien te parce que ezokitisa pe culture na biso nzambe azwa lokumu me ba mise balobi ba mata bakita bokecho premier lobby JB Piana ba ko nobeta concert na décembre au wenge musique à BCBG bazo mema 28 personnes ba ko nobeta concert ba kende tourner ba otambola na 24 pays ya Europe ba ko bana na Canada ba ko beta na États-Unis ba ko yati na France wana ba ko beta na chaîne na danger ba bi ba combattant ba bi les seuls orchestres oyo ko beta na poto eza JB Piana ba bi tous les musiciens ozala Fali ozala Ferré ozala Wera ba ko beta tina 2085 est-ce que na 2085 wana est-ce que bokecho premier ozala est-ce que ba musicien ba ozala donc bande ko na biso no yeba te mutema mabe yango ya ba combattant ti bo maltraiter ba musicien ezo sala biso bien te toujours tolobaki lelo photo sala no analyse wana tozonga nanu grâce tembo to mona ki abalaki libala ngo exact ezati tozomona na ba réseaux sociaux ba mibal ba bo grâce tembo ba boyani boye ba tangi liste ya ba mikala ya grâce tembo to moni Kenny Piana to moni Malika to moni Moura de la presse to moni Flore Makinisi to moni bache nani bache nani petit nanga nani Fivette Mayamba mais to Rolande la maramba otina surtout ba au juste est-ce que bazamba mikala ya grâce tembo taka na émission na biso tolobaka mbanga na mbanga international double relais toujours dans le baka il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous tous en babi internet eza église té toujours tous wana tous pesaka ba news tous kende makamna biso ndinga so kende Jonathan nga ya cameraman de guerre balobi toujours tous wana tous pesa makambo ozo eloko donc bo s'abonner et belé vraiment na chaîne abiso Congo Winner TV, Babi chaîne au senti Jésus Nzambe Batalaka chaque dimanche. Merci beaucoup na fan bolinganga double Rolex. Merci beaucoup na bandeko to o ba diaspora bozana poto. Wana zaika ba news ya semaine. Est-ce que conseil wana ikozala JB Piana ngana ebike bana poto bazobenganga na moni papa leki nanga Eugène Bongongo toujours ba message ezokota na moni sœur nanga Irsi Osolanimi ba message ezokota babi JB Piana le 31 décembre akobeta na poto na salmo ya munene me ba bombi place tokoye ba jour wana parce que équipe mobimba ya Congo Winner TV ekozala wana bo s'abonner ebele na chaîne abiso Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nzambe Batalaka chaque dimanche. Merci beaucoup na bandeko tout bolanda ki émission to tukomona Karine Mokonzi pasu mukanda na ye balobi à bientôt. Soki le 30 Karine Mokonzi a commis na Kinité donc le 5 décembre Karine Mokonzi azana Kinshasa ailleurs on la mariage né officiel parce que tout le monde Karine Mokonzi déjà qu'on a na poto basali mariage famille mobali ba solo lui mais fois yakin pour basala mariage et puis famille yakin ba mona makambu ngena. Merci beaucoup tout le monde Armeni Kodia au bomona ki lelo a commis la Chine o lelo bana Chine bayambi Herman Kodia Carmen Kodia o bomona kazaka anniversaire ya Karine Mokonzi mais lelo ba chinois bayambi babi c'est la famille biso na Chine bayambara mututu ozala nani to mona ijubeka ote ko perdre ote ko gafe mikolo soko peza ki bombe soko peza ki nini to ibite mais to moni jubek abandi ko sala sub émission a sengi serne Karine Mokonzi ba pardon abike azongi na la Chine bana Chine babi ba chinois ba chinoise en tout cas bo partager émission ozaki double Rolex babi yan droit babi grand frère ya Karine Mokonzi muto makambo muto asalaka muto asilisa grâce tembo muto asilisa grâce mbisi muto asilisa gloire olangi tantini makudimini babi akomi koteka loso na Grèce gloire olangi na osengo conseil ser na ngazongela musano na kin po bando ke na Grèce style lo banda fali po pa beta ça fait 2 ans
au kota ka pototé de l'axe que envoûtement familial vous avez un problème talara moi ça va dire que la papa kulutina ekikoso ta la place est mieux donc to rosé ngapenda Frank Stemai uzama sananga benga petit na yobo solo la zone sekin a continuer musala parce que na kin azalaki sabe mais le to moni banda gloro la ngenda kuna ateka loso mabe ateka na restaurant mabe tala vie à gloro langi donc tozo comprendre était merci beaucoup na ba fan to bolingaka double Rolex wana zeka ba analyse etikoleka na banda janvier titulé tokende na fin de l'année on ezaki bilan na salaki ya chaîne abiso Congo Winner TV donc bon s'abonner et belé ba fan nga bolinga ba double Rolex toujours na bi ba question ezanga ba réponse nga so ba moné belé na oboka ba te belé te parce que trop de ba venti mais venanga Clara de Bruxelles toujours ya Clara de Bruxelles ndenge to sola ka Blaise Nsala hollandais garçon et puis ya Didier Matungulu ba habitant na mona ya Didier na mona notre gouverneur Gentini Ngobila qui propre kin bo pétole to moni bena kin ba prince zo sala matomoni Gentini Ngobila notre gouverneur a temi sala batu ba sala sur 23h bo mena ke batu ba kombola ba prince en tout cas merci beaucoup na honorable Gentini Ngobila puis merci beaucoup na Abedachou boss Abedachou o azo sala loba makambo le soko za na succès na o yeba ki Abedachou a sala to mutu ko mona lisusu actualité ya suka to susa pasteur de l'Ilesi ranking alobi toujours à expliquer moi na ya Marie Misam moi na ngoti le to comprendre était pasteur de l'Ilesi prophète de l'Ilesi a autant a kombo na été to yebi ki abi kala mingi te ti to koma ba le 25 a kotanga kombo ya mwana ya Marie Misamo et puis mobala ngalobi azan na première rite du 7e ri tokoya wana et pas ya pasteur de Nilesi l'homme du moment balobi muto azan na succès en tout cas pasteur de Nilesi Mikolo azan na gazi ya osala te osala musane bien batwe ba se pané bo s'abonner ebele na chaîne abiso Congo Winner TV chaîne ya ba responsable de chaîne Jésus Nzambe batala chaque dimanche na pesi merci beaucoup na bato balingara na pesi merci beaucoup na Pablo Escobar mon père place à ça na pesi motepa ya Stéphanie Samou Rena Samou Fifi Samou Bafi crédible sans oublier balobi Pierrette la mignonne maman Western Union au le Carabango Clara de Bruxelles ya Didier Matungulu pesa biso devoir bo s'abonner ebele na chaîne abiso Congo Winner TV Sarah Kabundi la prêtresse Wanezaika ba analyste betaki et puis bon comprendre marambozoya merci beaucoup na bandeko botala ba gag na chaîne abiso bosepe na ba gag kala mingi te bomona so ba film asikezoya toujours na Congo Winner TV chaîne ya ba boss est-ce que yo koka moi je parle toi tu parles c'est quoi ça Jonathan Ngaya même abiso na finale tokos à la prochaine.